Coucou, en tout cas, bienvenue dans Coloris Club 84. Ils auront toujours plaisir à partager Nabino. En tout cas, les lots Tosala. Tosala coiffure Nabiso accroché facile juste pour 30 minutes. C'est parti. Alors, bomoni a su qui n'a mi fundiki. Mais sans en facilité oko lukamutu akange osukino ya balabala ya bien et ko dépendre na ndenge ba okangayo, mais s'il vous plaît ko serrer suki makasi na CT soko serrer suki no makasi crochet et kokota te ko serrer suki na makasi te. Alors soko ti crochet na yo pour sécuriser suki na yo ozo tchena no premier tour deuxième tour hein au sala nœud premier tour deuxième tour à chaque mèche eko vanda eko umelate. En tout cas ça lango simplement yomo sokozo salo mona ki izala nango facile. Modèle oyo e dépendre na yo parce que liboso ngai suki nanga na lingaki etika la pona ndo benda ngona gel yango na bomona que liboso vraiment na benda ki na suki makasi na gel ali na bandi ko kangela suki arabe na katikati ezala pe bien soko za na suki ya mikuse okoko kanga nyanta baso za makasi oluki file okotisi. Donc monde na nzo sala a suko na ina mupandi bomona ke crochet nanga ekota calmement simplement pe kobanga na ote oso kangi suki pete eko fongama non. Donc ndenge osala boko fanda nango 1 mois 2 mois eko dépendre quand entretien na ndenge oko salila. Bon na tika suki boso pona obenda gel hein bien ebinde ezalaka ko sala style. En tout cas dans 30 minutes soko za rapide 15 minutes, 20 minutes aussi, ça déjà. So, ça rapide, 30 minutes. Mais bateau peut bazar na difficulté au cours kendeti 1 heure. Alors, on a salé là qui 2 paquets, il y a modèle à mèche ou combo on a bossé ni prochainement on tire nous combo et puis on a ligne kaisa mi coussé. OK, c'est très intéressant. Ce que ça la boyo mon ndaku et que salon eza pas si en tout cas yo mon ndaku au sala suki na yo ozana problème té. OK, mèche ya crochet, faut mèche on ezaka ya crochet ozana crochet na yo. Par contre so ozana crochet te okoko sela na tonga. Mais na tonga faut za rapide na tonga pe il faut serrer suki makasi pour sinon te ekotomba ma tomba. Voilà to liboso en tout cas na on remplir bon ba vide on eza po etonda nazo koti ça vraiment place wana ekota ebele parce que ndena baki modèle nanga liboso na benza ngona gel na ndobenda ngona gel mais na kati wa bomo nazo tondisa attention epezara nango terme su yo kanzanet epezara te. En tout cas faut bomba pe ba ligne wana ba ligne nyonso ezipama donc osala pena ceinture mo ya sécurité o emona na kute ke uzana suki na kati e omona na kute que eza crochet ndo sali donc faut otondisa vraiment. Bomoni ke place na bina tika suki obenda bomoni ke crochet zokota. Pourquoi na serra ki bo quand c'était que na chango likolo te na serré pour na kota mèche nanga en tout cas e bomba vide wana e bomba vide bomonde na okota na otondisa pour faut otondisa. Alors ils allera bien so obandi okoti si vraiment mèche tilikolo ko ela na okotondisa na simate yaka na mèche tilikolo soko sisi nde par après obandi ko kotisa ba vide wana obandi ko tondisa ba vide. Alors, pour les appeler facile, il faut un miroir. En tout cas, si vous avez un miroir, okozana facilité yako sala suki oyo okozana facilité ya osala suki pona ba débutant kotondisa no na simate banda liboso pona evanda ebele ekanga ba vide wana poso lobe banda na sima et que o message na onte o mono zo koti mèche nyonso liboso na sima plutôt o mona liboso etiki ba vide donc banda kokotsa mèche no na sima bomoni ke na ndako na sima na tika ba vide. Oui, banda okota bongo soko yoko silisa nde après oyati na sima otala ba video ezali ndenge nini okotisa po o remplir ba trou wana.
Et ça question aux en a patience. Premier tour peut-être est difficile, mais deuxième tour, troisième tour, okome sanayo moko. Le monde est remplir, hein. Le monde est rempli vie des ailes souté. En tout cas, nazo koti sapé na vie des ailes souté et banzo pe samba moko forme. Donc un problème ezaka oko ke pas coiffeuse a kangi oka suki na se. Hein? Allez, yo moye ozongi na ndako obandi ko classer ba mèche na yo. Il faut oser en accrocher na yo. Voilà, le monde est rempli, hein. En tout cas, c'est simple, ok? C'est simple, c'est facile à faire. Voilà, at aussi si tu benda siko suki na biso na gel, na obakse sous gel pour na benda ou à liboso nyonso pour épaissir aspect, ok? Voilà, en tout cas, bwende basalaka. Ni accroché, coiffure accroché, juste 30 minutes. Au salon yo moko na ndaku sans inquiétude. Ok, voilà, style tonga au sel la lelo yango, tu as besoin suki na biso libanda etika la ka bon poto benda ka air nyonso na gel. Voilà. En tout cas, voilà le vélo na l'axabino, hein, na yaki na pour l'axabino yango yo. En tout cas, prenez soin de vous et que vous allez bien. Si on a osé kitambala nga na okanga pona la lisango vraiment bien et vandi sakapena suki bien. Ok, na kangi kitambala na ngai. Ok, voilà, n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, ça me fera énormément plaisir. So pe question ezali ou ye opposer question na on a bandé le cas que na ça qui 2 packs ya modèle à mèche oyo. Ok, ndena yo benda pe na gel na ngai. Voilà. Voilà le résultat yango yo, bon mon résultat. Voilà, c'est très kitoko résultat yango yo, résultat yango. Voilà, bisous, bye.